Donc et ça les musala venant à niveau musala les allées na on ya ngote habiter c'est mieux là ça la chika o ngana ko la poser on pesa makambulo ko wana tellement ça bosser aza mutu apesa makambu trop et otikala ça dit bon pesa pe ka chance mamo teza lo donc ça dit yo mère nanga donc pour na ya ko sala appel to senga featuring mo buza na ngolo mo bu. Bonjour, nos fans de Yakin, Yangola, Yabraza, la diaspora, partout dans le monde. C'est bien là, Francisca Ilenge, la fille de chance. La fille après ça bien. On va solo, il y a bien toujours et raté. Il y a les kinésiries, les kin Malebo. Restez toujours branchés dans les News of Congo. News of Congo, c'est s'intégrer dans la chaîne. Au Betty News of Congo. Au na émission placement on va commencer à s'abonner au cliquer quand on s'abonner on s'abonner, il faut s'abonner massivement tout le temps. Émission on a déjà la page les lots na yambeli bino fruit d'homme azabongo marketeur ya Seda Capo universel a apesa biso mo mkie mambu ya président Seda. Bonjour fruit d'homme. Bonjour. Bonne santé. Ouais, super posé Francisco. OK, na mo de santé ça na bien quand on lobby. Ouais. Tout banano moi mukie bon bato belé la mission balanda bato ka ba Patrick Mudinga Jo Tembe na kata Paris confirma toujours ba bano moi mukie ngolo bela nini expliquer biso non. OK. Ouais, merci beaucoup pour notre temps au chance accordé à la radio le dimanche en plus de vivre en confinement. Mais pour permettre que je moi temps où tout bosser quoi, on a participé à bon dimanche là tout balanda na bandina on a le capitaine de l'animation africaine, autrement dit Seda Capo, l'homme de Bilokolo, Suriname. On a comme Robin Mikolo. D'accord, Capo Mikolo Suriname. Pourquoi Suriname? Abinisa to ça dit Binisa Mboga c'est tika la monesa. C'est-à-dire na bamboa dans le monde entier planétaire, bina ma dowe bi solo on a donc toko fatete ko voilà donc le retour betara ma solo plus Italie album na biso il fallait to lancer déjà depuis début à moi tout ça mais confinement quand tout ça nini et bloqué biso moi tant ça dit esprit positif et si positif donc bientôt là on sera va confinement et vider né tout larguer plan donc lancer dans deux titres ça dit premier générique na rumba moko ba mbeli grand prêtre trésor Luyundu là donc bon dimanche là où il est donc prêtre donc OK, merci papi Zila la poto la confinement toujours quand ndenge zalaka alinga yeba Seda akenda alongwe to ezandeni lokwa uza marketeur na pas d'expliquer sur mon par rapport à makambo alongwe déjà pas Fabougas non ouais tu pas Fabougas mais le commerçant orchestre na ezani alongwe to papa nda suni c'est non kende osane lo no bato ba yoka pour pas comprendre hein faut comprendre penda public bato bande diaspora bazala baoyoka base belé misokoto onia bon c'est joie Kinshasa yoka na masolo ya Capo mutabwaka ya mado alongwa et pas ya Fabougas maestro to te non c'est d'accord pour alongwa et tant que déjà dans un marketeur ya groupe Universal où ils c'est d'accord pour c'est que comment déjà na makambo susu ko ya comment ko ça devrait na voilà patron ya groupe donc alongwa ndeka za la ramon na pas coli a saliper makambo déjà pe belé a bosser pe déjà trop a pesiper makambo belé na mboka et senga ki pe temps ngonga baloba ezali kamongonga c'est-à-dire mutu soki asali makambo 100 ans ezaka c'est-à-dire makambo ya danger ko takatela ngonga ekokaki ngomoni non a se décidaki alongwa ya créé Universal Group o lelo toujours évolué très bien na baya tout et na pesiper moto na CG Sini Lutumba Maïka Boni toujours à côté du maître donc Cap donc voilà. OK, merci. Bon moi la coli a CP la créé pe melo ne mobwe est-ce que bokoka toujours koka déjà na habité au talent bilokolo on a fêté bilokolo mais bien beti na peut-être avec le musique ya mboka na biso e bana na ngo c'est-à-dire mutu so déjà azaki côté mobwe sali départ place où outi wana tellement ça bosser aza mutu a peseng makambo trop érotique là c'est-à-dire bon pese pe ka chance mamo teza lo donc c'est-à dire yo mère nanga donc on a beaucoup machio na palais muke ko moko to ko pa pe gete mona ninga za bo moi chez kota c'est-à-dire ba soulia boy vraiment et ça quitté comme moya au monde en propriété ça quitté comme kota
moi c'est moi les activités n'a parlé comme mon côté parce que tant moi na keyo pe maman moi keto izala na moi ah malgré tout au fumola no mutema ezalelo na lobité départ déjà ça qui a témoin na atiki biso boy ake donc René Libanda non ils en a sens wana non musique na biso tamola bon vu qu'il longwa qui déjà yebi ka mokili yango mais biloko loko ba tout ba yebi biloko loko to évoluera pépélé il est ka pépélé donc single na biso wana donc OK merci biloko loko il est ka pépélé single wala ya kafuka ne wala bike yokana ce qu'on expliquer biso no fruit d'homme o yeka mbala moko et pas ya papa la société de capo to utana ba place mususu Francisca beta sona parcours no ya marketing ah ouais te parcours ezali ebika de musala ngo basala ngo kwa long parcours ezali tutamboli pe na mba mouvement chomoni lelo to fandi na passer de capo pour na ko panza benanteke ko s'exprimer comme il faut quoi donc yebi donc on attend mon mouvement au visé belé na on a inutile attendre ba kombo donc il faut tanga kombo ba source na yo ba doit freedom auti wapi azala wapi azobete pa nani auti pa nani tara kinde zalat ah ouais faut expliquer ben na auti place boy na kepa mutu boy na za mitso boy yebi yo to sola déjà trop dans l'autre fois on a landaki pe mission na mona que un confrère mon boy et Muscador donc le soit pas pomba déplique voilà on a palin na utawana azala wana et ba 2 ans passés et na bossa pe chez l'homme de chiffre 9 le chiffre 9 bino mundi bo orchestre na ba benga un chiffre 9 OK na bossa pe wana et na le capé pa ba chouchoumi yake test pe na la team mais pour le moment vraiment on se fait la mingi to beta masolo universal groupe talara donc yo beta masolo minga ya bino vraiment mais est-ce que place yo ki wana mais ba place pour que est-ce que le peut sala longwa OK o commande pas capo problème yake pe nini pe ndapo ba place pese belo ko OK papa Werson ko que ne peut pas fali pour pas OK ba place pese belo OK pourquoi pour nika capo o longo pas ya pomba début pour que papa pas capo on préférera montalinga place oyo à l'aise azo s'exprimer très à l'aise comprendre ça dibiso to abano ya nzakomba grâce ezali na ko linga te place mo na ça ba étouffer lipamboli donc ça depuis que tu fais qui lipamboli na ba patron va fana na ba palens ye mambo TV tali bureau ça dit ngane na abona déjà freedom mo mibali donc tonton Mr World donc c'est-à-dire na osala wana confrère moi ça wana donc étoile niveau zo pesa azo kokaté donc c'est-à-dire vu que na kuti déjà na palais il a déjà ni solo le mususu na batu ya bureau donc et ça le musala venant na niveau musala ezaleli na mona yango te habiter c'est mieux na za la shika o ngana ko za la poser on pesa makambo lokola ba tonton Sirdou Poupa balingaka ba Isaac na waya balingaka ba grand pète Gilin Chamala yo mingi monika c'est da cap on déplace moni que toi ne ko brouiller te pourquoi ba tu fais que toi non ba cap on est tel ne moni que ils ont brouillé déjà kasi naza l'aise non se sentir vraiment son solo liga na bureau mamutu pepele ne naza boy tout ça le programme depuis hier pardon les autres mon ani au moni que non ça l'émission à l'aise non donc sans kuna ala ndela donc programme ngai mon condé directeur en marketing à Universal Group donc très à l'aise ça posé vraiment à l'aise ya osana OK merci vous êtes très à l'aise par rapport ya batin ya musala OK par rapport à Pendé ce que bon studio vous studio déjà ouais studio juste etikali ba finition pour album donc ces titres tout donc mamou tout déjà c'est bon juste ba petite chose car on est à la c'est pas ba générique ba rumba ba générique ezali mais générique to misali bosse za gang na film ezal rôle un générique qui a promotion donc on a avec des titres non to relancer rumba na générique moko pourquoi ce que vous pensez combo ganga combo ya générique ganga film ko farate yo bien on te ganga film ko farate mais bilo ponte beaucoup fa déjà te non to kufite to kufa pe nanu te tozalaki nde na baconcentration mpe bossement parce que c'est daka aza bosser ye alexarataka na moment oyo toye mpe mouvement mosusu ezobosse mais biso depuis ka confinement banda depuis mpe ka batravail banda ya coulisse donc tobossaka tout le temps chaque mardi jeudi vendredi toza wana na palais donc tobossaka tout le temps donc yango omoni toproposé etitre wana ganga film parce que niveau c'est daka apesi makambo bato bacomprendre bato babina ganga film na niveau moko boye osakana te ba plus que makambo asala quoi donc voilà talaka bola kabiso ka ba po ya toza pe makambo opeza ezala pe bongo te comme mususu
Oh bozela pena ganga film ebi mais to zela ganga film et comme yo akufina okotala bilokoloko tango otala bilokoloko o comprendre na tindela ope image ya ganga film début nango au monde pena niveau siko yo moko ndesiko ko juger parce que ça fraise de la presse quoi donc yo moko juger o comprendre ni ça les salons. OK, merci Tom Isaacson Kati Tete fruit dans balobi bozela kaka iloko les amakasi donc ba kokate taka kapo abet c'est da kapo beta déjà ba mado ça o ya donc bouger kin mabe ba doyo ka donc na yebi kutendeneza pote oninga na mabe après ba confinement bozaka calme boza poser mamno ces anonka bien bon fruit donc Francis na kinde to sa betala ba mise belé oyo po yeba beta makasi sikopona yo nani penda o inspira yo penda na ba mise na biso Kinshasa na ba marketeur pe lokwa yo makasi oyo lelo penda so ba ça va so na longwe penda na Universal Group na okekuna na zotin robosé na ah ouais c'est pas vraiment la question na pe sinon na bon dimanche na mbiaka on ya Roger Ngandu y avait un père spirituel on ya Roger Ngandu et son azo na kiti vraiment na c et son na kiti na c na tali na nongi bien et beaucoup de chapeau bien na mbuta na ngai Francis Dibaya je m'arrête là donc c'est-à-dire mon vieux Roger Ngandu Francis Dibaya et marketeur Trésor Freedom donc molobelote d'azo coloniser na poser question hein ouais ce qui lelo olongwe pa papa la biso capo seda ouais nani okokende tina orchestre ba nani kasi wana na répondre par rapport ya bato ya domaine ya musala nanga même moi yo mimi ka région ngandi ata yo moko yebi lelo na Congo marketeur nini puissant roche na Roger Ngandu oh donc à part Roger Ngandu wanzu bazate te Francis Dibaya na baki bien Roger Ngandu Francis Dibaya la donc pour ba mi balé kaka ba mi balé on njo tika li wana donc mais toi ba faire ba pi Roger pe bazali ba sakara de coup tape bazali te ba niveau wa musala oyo ba niveau internationalisme oyo ouais va bosaka ça va bosaka na yeme abena banzela na ngate ko voilà abanzela na ngate bana yese mo rambo de atro pesi bana yese mbote lo abanzela na ngate da ba banzela na ote ti asa banzela na ngate kasi mutu asa idole na ngai eke lelo na rolongwa pe Universal na préférer na ke BCBG na préférer na ke la tipo na ke suna ke BCBG na ke leader mo fube suna ke BCBG to na ke la team na ke Francis Dibaya zawana za mutu o inspira ngape na boulot façon ça la boulot et ça la nga bien na boulot nanga ya suna ke BBC na bike vena nga Roger Ngandu zawana awloba na yoka pona so rapet temps na landela ka yepe motro ça la nga bien mesko na ebité ba mouvement to ça ba grand mouvement ya mboka mesko batu oyo nde bazo travailler na domaine nanga oyo baza batu enzela nanga te on a préféré place batu enzela nanga bazali nde et plaisir ya to Francisca. OK, merci Freedom ma peselika alobi ke ye ba vieux mususu na ba tanzela na été Tchétché Makese Saint-Denis confirme toujours Glody Lutindi la parent français est bon tonton confirme toujours et si les yaka makambo ya rappel ke nango yaka maladie kaka par rapport ya malade na biso pe ka ya pandémie ya coronavirus ko lo bandé tine bo sali da mo nzembo to bo préparer bo saper mo donner to mo la ville so sa ba de ba wera son stress ça non makasi pour pandémie on touché planétaire mobimba donc yo bikaka na bande comme so bazali bana mboka singa to mona na bango na ba mois oyo donc moya o bouger ils a biso mo be ba voyage zalaki fallait to bima mo to mo ya Brazzaville Uganda Rwanda mais yo bikaka donc pas si fort et tout ce qui gagne sur ma boka nzambe parce que ngana chrétien ngana croyant na gampo te kolo donc yo bige non na ba prière oyo to sala na ba pasi oyo ba maladie oyo nzamba osuma donc et les canons peut pas les canons. OK, merci nous préparons les canons. Bon, moi question me soutenir tout na ka pour la mambo tout ça biso la Kinshasa ah. Moi ba polémique entre ba frère et ba frère. Par rapport à faire Gola na Robinho. Ba biso to mo wela mingi ba vite. So za vite c'est ça te. Est-ce que bino peut bola ba vie? C'est d'accord pour Suriname. Est-ce que c'est da penana ba vie comme ba combien ba vie ba mona déjà to ba.
donc te kobeta so bavia ya mado te oyo ya nzemba beta ya mado epa ya maestro beta so bavia ya bino bino na niveau ni ya mais mutu bazwaka te rolandi eza mutu asalaka makambo mutu asala mpe makambo aza mutu ya makambo Suriname ada mutu ya makambo ada mutu ya makambo non soit publié na 10h si tu pousses na ma vie côte mais panza kuto atana ba caméra ya mutu beta ya bino biso to lekina biso batele batu bawelela machine mamo panza non nde batu bawela biso to wela te biso batu basala peka pio basala gang na film nde ba comprendre ba vie o ba bawelela ba kolonga banani double ba kolo video ba sid mi sa plan bien seda wa sid na mamna yo ba mfufu fruit dans ma lo ba bibi ba panza ba caméra maman na lo ba po lobi to zaina répétition coulisse na palais est-ce que tu fais à radio te teto comment mo lo ba to zo c'est donc ouais te ko yo lobi bino penere bi ezala pas appel na ngani na benga Francisca oza palais confinement vidéo yo tala bandu le niveau to zo beta yo tala TV nde ko ti matata ba générique na bango ko ti palais mingi ba générique na bino nde ezala la page et bino ba vie roleka makambo le capitaine de l'animation congolaise yende capo coach na bango Macintosh tenkuku di bende ve place azali na pese ba mbote to ça on a parlé trop cheveux donc on a ve na biso on tapé ça dans ça on c'est-à-dire coach équipe ezara 10 joueurs c'est-à-dire capitaine arama moko capo na bango ndi donc c'est deux gemba la Suriname. OK bon ça bonne chance à capo to zela kaka papa peka ba vie ndeni ko sala ka to ebité total la kaka po to na shop ka te quand des fruits dans le lobby, c'est la cabine moto, on a peut-être senti marambango. Mais on répond à la question, personne n'a conseil, il y a ma camouno, il y a papa, il y a président Ferregola, na Robino, pourquoi mes amis? Na solena vrai chéri mo bonakati ya Panama. Jessica Pembele, c'est-à-dire fille Alix na kati ya Paris. Alegi ba momi tout na lixier donc voilà, il fait ngai ya binanga. Qu'est-ce qui se passe dans Mboka? Qu'est-ce qui se passe? Musique est tika marambo te. Donc eza ndenge ya musique na biso e botama bongo ezokola bongo donc biso to changer te to kuti pe de. Ya biso ko changer en fait. C'est-à-dire polémique ezelo romo boy. Poso eza ko changer to rolo banenge e banda non ekufa te. To monike to mona ngona ba bilili vewe rave jibe ba bebana na ninga osakana te. Mais to mona bango pe lisanga. Donc ngela que non bazana bango ba frère mais na ndenge ya musique irande ozala kaka donc si on a passé conseil mingi na ex patron na Robino Munibu ba respect beleka na ba ve parce que bango bazana mikolo ba sali pe marambo c'est-à-dire biso tozoya na to sali malgré tout et likambo za rapango na tele mezango na c'est-à-dire à respecter kaka bato bazali bosso parce que azape moko ya ba victime azape moko na kati ya victime donc à respecter car V et VP c'est-à-dire respect à capé réciproque voilà mais Robino abi que vient d'Aboyet abi que vient dans l'équipe qui sina suka respect à réciproque c'est-à-dire Robino musamona V à clasher ma bepo na ye et ça là peu moi passe to koli déjà to bana mikete ça le roi yo boy grande sera couture na Zélande ngana to développer mais ça ramoli so Francis ka to mona na la sera mbata yo kena pale so ta yo mo gotango kepe na pale atana donc ataku to na poste répondre de sera ma bete ya otomboka to ta ami so ba tu sera ko pesa ngam ako betanga mbata mo bete atunité ça dit ngo mkolo fo ye ba neni on va na ba mke donc vraiment et ba respect belé pe ba respect pena et belé à trop. Donc Robino Azara petit na isa na musique donc voilà. OK, merci. À part problème voilà moi problème peu sous il y a place yo wuta et pas pomba déplique na chomi. Wa mes amis pour yo comme conseil ko pesa de ko na chomi na ex patron. Pomba déplique. Ouais, au bibi ex patron de déplique pomba nuance azalagi déjà azalagi leader. Il y a chomi en voirie. Avec le leader, il y a Chomi en Foueri. Donc, Chomi place pas à l'Ibisika qui ce que je simbela, ce que je simbele, peut-être à garder qu'à bande, à la canne à respect et belé, bisiko à outa. Pendant qu'on outi jamais à ta ou le moins, attends les longs son à la passer de capoter. Na rolling à tes leader, moi, tu n'as pas été venu à finir la banning moi à ma baie. C'est-à-dire, faut dans la con. C'est-à-dire, oui, puis car avant, le gars la bande de l'école, c'est-à-dire, avoir au salon à Cambo, faut réfléchir, non. Donc atika ba bloko wana ezana bloko mo ya tinate et à respecter mutu na ye et baza ba frère
palais na ya outa donc a garder ka ban et depuis que pour ma nuance peut place ça les papa na bandi garder ka ban donc yo déjà oza déjà muto osangisa bayaya donc ça va na mo mutema munene et ça la bien. Ok, merci beaucoup papa biso déplique message ya fruit dans ma biso mo mutema munene oza déjà papa. Ok, to mdala mo suka émission na biso ni pese so na mambo ya nini ya capo akomna niveau nini et puis ezokende na niveau ni après ba confinement. Ouais, mouvement ça va et ces titres quand on est dans le baki donc tout cela va confirmer les cas. Vous savez ma fille te yevre mutabeta non ba euro de coq. C'est bon et puis c'est bon te. Ikanga mboka donc. International nzela déjà kenda déjà wana c'est-à-dire bato ba yoka travail donc pour na ya ko sala appel to senga featuring mo bo izana ngolo mo bo yo pindo za bo izana ba petite ebele ya ba journaliste o balandaka yo na niveau pour na yebi chaîne na bini tala mara fort merci nde batali pinga na yo bo musu peut-on na 6 opesa ka numéro directement le bifo benga freedom photo sala pa mona ina sala dana Francisca Zomon donc mutu msako benga nga pasa nga pe mission na bona nga na pale bona ta ya to wana déjà ya chaîne wana Francisca déjà libanga world na ninga osakanta ba pecho ba malelo te na boyi bango pe yo boya batu trop bi ngai te na za ya raposa kape ba beta ba bloka makasi faut tu na ne ba tonton Cyril Poupa faut tu na ba Isaac na waya donc tantine Colette tantine Chanel ba yebi mdenga na batu nga boya batu nga za ndeka muta pole na loka Julien Chamala l'homme politique na ramta vérité nga bo solo kaka Ndé et pas dans Libanga. Ok, merci. Mon euro Djoboké à Paris, confirme toujours. Fruit dans ma billet, mi polé. Ma boko pas, ma moté, ma pembe. Puis la vie, quand on va pour un niveau comme ça, tout le monde a sous l'émission, sur ma banga pesali. Vous pouvez se découper ça. Donc, ma fan tout balinga Universal Group, ma fan tout balinga Monsieur le marketeur Trésor Freedom et Mr World. Donc, Universal Group, ça va. Et tout ça donc ça en tout général bah album Nion Cécile nango ba fan bazalara passion ba petit travail kaka vu que confinement au peut bloquer parce que tout le monde lancé déjà depuis début à mois mais confinement tu est compliqué un peu à faire donc bah lumière soleil ba Mimi Musunga Nzembo Lixon Ankani donc bas à la poser ba na ya poto tout donc après cas confinement j'ai mis ma divine la baronne mon konzi à ba maman en 4 states donc à la poser donc pour lancer les banques après le confinement bon comprendre niveau dans un film européen ça m'a comme nambogo au Congo parce que tout ça là déjà les marketeurs Trésor Freedom peut atteindre la marque déjà donc il y a encore ces ateliers bayo moko TV ko sarate TV za radio t donc voilà. Ok, ce numéro moi allez contacter bino la mandelo sur la diaspora place parce que la musique au copé ça. Ouais, numéro contact des ali ba ko bien on a plus 243 et 0900 18 14 94 plus 243 918 14 94 on a répété sur Yasuka plus 243 18 14 94 donc numéro na soki ba bengi ba yamba ngai moko monsieur le marketeur donc ba producteur ba mécène donc ça libana poto ba linga soutenir ba jeune oyo bazaka na souci ya boulot ba jeune oyo ba évoluaka lokola ba Suriname c'est da capo et numéro contact on a bobé c'est-à-dire les soleils vraiment pépélé. OK. Ouais, merci et on va profiter na pesa ba bon dimanche et na honorable Hakim Savuvu et sans oublier et le président Michel Mukengesha, il est tout puissant à Kinshasa. Le président Michel Mukengesha force yandenga ko sakanate boss Eric Mbolongo. Apesi mbote bongo na fiston Bisala, motema ya Armandine Bisala na kati ya Paris sans oublier Yannick Mawanika et Ilis Tumbu cadastre anti-terror na bosani bongote grand prêtre Kadi Kadima et tout l'enjeu bon on a maître Dieudonné Luzo le maître Dieudonné Luzo le place aux alliés na peso ba mote boss Willy Mandala et docteur des hypocrites yaza docteur des hypocrites. Ah bon donc ça dit ndeko ya ben abiso Eric Mandala, donc Willy Mandala, le boss des hypocrites, n'a pas sur Bambote sans oublier Chimène Massinga, Joël Mumpungu, Bana Yapoto Mobimba famille Lempele, et Nabosani Bongote, Maître Ngoma Célestin Matiti,
c'est-à-dire mettre tout ça toujours dans le confinement malgré tout c'est la gilet chamala tombola ngalo bala te tokota mettre belela qui déjà donc bambo il y a trop na famille lempele mobimba et ba ya tout balingaka mais c'est les marketer trésor freedom donc bolanda biso kaka na soir le loi par rapport à ya espace na chaîne na biso za ya nini news news of Congo. L'espace News of Congo. News of Congo. Émission les Kinazeri, de Kinshasa, de Kin Malebo. De Kin Malebo, donc voilà, bolanda biso et Sarah biso bi. Et on devant Francis Kana, c'est vraiment trop na. Ah, merci beaucoup. Et moi tu es na caméraman na biso. Papa Kelly na sima caméra. C'est-à-dire la taille ne fait pas l'homme. Ah oui. Mutama Kambo quoi donc. Bon moi tu es trop na la bino. Mr World Dieu. Merci beaucoup à tous mes fans. To yambele bino bongo freedom. Marketeur ya papa la biso seda kapo mutaboka ya mado fait on dans la fin déjà émission la biso na robosa na te ko pesa mbote bongo et puis bandeko na ngai maoka niki mwana bandali ya tanga mais mingi lemba talaka lemba et puis na bosa te ko pesa mbote pa ya nickel tunda na kata Paris confinement toujours garçon suprême molobeli ya papa la ngai molobeli ya papa la ngai dani garçon suprême Djepaka molobeli na pesi mbote bongo et pas petite sœur Alpha na pesi mbote et pas ya famille na bobimba je vous aime bien bisous bye.